Papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo Zamba lolo yo azosale Zamba lolo azosale naipa na yo Papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na Zamba lolo yo azosale Zamba kabasangolwe azosale salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana komba. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirubu. Yesu na lingina tatona Yesu. Papa na lingina temene sangalo. Kapena tatona bosambe na yo Yesu. Yoka bosenga nanga zambaka basaye. Yoka shije nanga ye sangalo. Na yena babasi nanga libosabo zambe na yo na yena kozanga nanga libosabo zambe na yo salelanga Yesu Yesu salelanga Yesu Yesu salelanga Yesu Yesu salelanga Yesu Yesu undelanga Yesu Senga senga sanga lola Nalemi via pesanga kabela nga senga senga Yesu mokoni niye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu mokoni niye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu mokoni niye bato bakovanda pe na sima na ngai Nalemi via bisenga senga sanga lola ye Lokota nga Yesu Yesu Lokotanga Yesu, Yesu Lokotanga Yesu, kuchikanga ite Lokotanga Yesu, Yesu Lokotanga yoyo Yesu Tombolanga Yesu, Yesu Tombolanga Yesu, Yesu Tombolanga Yesu, Yesu Tombolanga yoyo Besa wafako Besa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yesu, Yesu Besa mukatanga lisa Besa mukatanga lisa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chirubu Chirubu Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga Unayemba buye
soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga desitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo nayepa na yo papa na nga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa na nga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salelanga yesu salilanga yesu Alléluia. Yesu azana bamwe. Kombama na yo Jésus. Kombama. Tirubu. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na temenye sangalo. Kapena tatola bosambe na yo Yesu. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sangalo. naye na bapasi na nga libosa bozambe na yo naye na kozanga na nga libosa bozambe na yo salela nga yeso
yeso salelanga yeso yeso salelanga yesu yesu salelanga yeso salelanga yesu yesu undelanga yeso undelanga yeso yeso undelanga yesu yesu undelanga yo undelanga yesu yesu longisanga yeso yeso longisanga yeso yeso longisanga yesu yesu longisanga yo longisanga yesu merci Jésus nalebi bya bisenga senga nsanga lomaya nalebi bya pesanga kabela nga bisenga senga yesu moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesu moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesu moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi bya bisenga senga nsanga londa ye lokotanga yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga jesu kotika ngai te lokotanga yoyo tombolanga yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo Besa wafako Besa wafako Watitishina watitishina nsambi watenzelela Watitishina watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Besa mukatanga Besa mukatanga Besa mukatanga Besa mukatanga Besa mukatanga Besa soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela oyo nazakoyembela nzambe nazoyembela nazazamba bosolo oyo nazakoteya nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo ayoki mosenga na nga nzambakabasa ayoki suje na ngai nzamba nazalaka lokatere apesinga natambolaka makolo nazalaka kobalete apambolinga yeso apambolinga yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga tesitina asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana
na nga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasamboluwe azosale salilanga Yesu salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana komba mana Jésus komba mana tiro Yesu na ningina tajuna Yesu Baba na ningina temote kapena tato na bosambe na yo yoka bosenga na nga zabaka basane yoka shishe na nga Yesu na ye na bapasi na nga osa bosambe na yo na ye na bosambe na nga osa bosambe salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe akokotanga
soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe aswanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lobango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso les amis de nous sommes préparés yeso apambolinga chilobo yesu alokotinga pesitilo aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo bana bazoleka famille marcel boye koleka nayepa na yo papa na nga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayepa na yo papa na nga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale nzambaka basangolwe azosale salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso Alléluia. Yesu azala komoi. Kombama na yo Jésus. Kombama. Tiro. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na temoye nzamba. Kapena tatola bonsambe na yo Yesu. Yoka bosenga na nga nzamba kabasa ye. Yoka shije na nga ye nzamba ndonda ye. naye na bapasi na nga osaboza mbele yo naye na kozanga na nga osaboza mbele salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yesu yesu salela nga yeso salela nga yesu yesu mundela nga yeso yesu
bisenga senga nzanga nalemi vi yapesanga kabelanga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalemi vi bisenga senga nzanga lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai Yesu tombola ngai Yesu Yesu tombola ngai oyo Besa mafako Besa mafako Watitishina nsambi wachanzelela Watitishina nsambi wachanzelela Yesu Yesu Besa mukatanga Besa mukatanga Besa mukatanga ye Besa mukatanga besa Chiro Soki nazoyenga opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokolanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo nasango yembezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo nasango te yembezanga libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambaka masa ye ayoki suje na nga ye nzamba longa ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo nazalaka kobala te apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu 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 apambolinga Chilobo Yesu alokotinga lesitina Asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi des prophètes bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na Yesu elongo tozomana mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola lingana oloba kelekele sala ngoko Yawe nzambe na bongo sindika Yawe nzambe na sindika wakonzi ya milimo que Dieu vous bénisse eloko oyo eza ekota na libota oyo etikali nzambe eza kaka nkolo na yo ebilia makombo na nzambe nzambe apambola bino nkolo na nzambe eza liziba ya bomoi emonisamaki mpona bato nyonso na ntongo ya lelongolo na yo ezala partage ya libota oyo bayebi na kokufela nzambe nkolo yesu ezala bato oyo bakoki koya kobondisa libota oyo nzambe nasukisa mese
un jour bakolemba mais oza mobondisi ya solo oyo abondisaka lelo lobi mpe mikolo nyonso nalingi ete libota mpo babondisaka na yo yesu soki ezala bato bakolandela na batoto na koprofite kokota mokolo na fami nzambe na famili bango na kombo na yesu kristo kolo yesu nayepa na yo papa na nga monisanga loboko na yo amen nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa na nga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zamaka basambolwe azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana bomba. Komba mana yo Jésus. Komba mana. Tiro. Yesu na lingina tachana Yesu. Papa na lingina temoye sangamo. Kapena tato na bonsambe na yo swamba. Yo kabosenga na nga sambaka basale. Yo kashisha na ngeye sambalo. Na ye na bapasi na osabo zambe na yo na ye na kosanga na nga osabo zambe na yo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yesu yesu salela nga yeso yesu kundela nga yeso senga senga nalebi pia pesanga kabela nga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi te Après, bah, est-ce que perdre la maman la maman donc ça les passe mieux mais ça les veut la passe mais si pour ça ça va grâce ça mais on va vivre pour toi ça les voilà par rapport à Zoli, nous avons peur de maman et puis notre grand frère en même moment. Le visa qui a mis dans le groupe sans souci. Moi, Malobani n'a pas. Maloba vraiment, les acacadieux, les alarapas. Les gens vraiment passent au pouffer là. Et Batumi balé dans Balama. Batumi balé dans Balama.
Oui, le bas de maman. Batumi balé et n'ambala moko eza facilité. Mais eloko nga na osenga joli. En tout cas ça kama kai. Parce que batikeli mukumba. O etikali eza vraiment mukumba na sima tutazate. Liboso tutazate ye mukumba. Joli zala makasi. Bota courage. Oui, eza facilité. Mais na moment o oza choix de nzambe mutapesa biso yenda zwaka. Biso toleka na nzela wana toyebi ndenge salaka. Eza facilité mais oza mutu oleli otali mukumbo batikeli yo na sika. Donc kolinga te olela ti okoma na niveau obela. Osoko obeli mutu charge na yo azate. Donc voilà, là on a lingena loba vraiment courage et ba condoléances joli. Zala makasi nzambe apesa yo makasi apambola yo okozwa moyen ya kokola mukumba o batikeli yo na sika. Vraiment merci. Ok, merci. Passe ma casse. Le jour là, Ecclésiaste chapitre 7, le point la verset 10. Pour la SM, c'était là, pour la passe, réfléchir. Dans un moment de réflexion, au moment où tout ce qui est de la conscience, au moment où on a beaucoup de combats, maman est au coup de l'issue, on a mis balai la passe. À un moment on a vu ça, il fallait quand même jouer là. Pour compatir na ye bien que pouvoir consoler capable bien ça Yesu c'est le roi bâti le roi famille il y a théâtre famille artistique il y a pour compatir na de on a vu ce joli oh la bonne vidéo on a enterrement ça vraiment choqué ma casse même l'enterrement pour que ça me vraiment assis ni bango la facile voilà ni le rôle bana joli ya rôle bana joli dali tu as quoi arrêter pour faire ça pour le moment et sur le disciplinaire au coup après 3 jours on sait quoi la pierre va lever ça la matière le derrière de moi ça parce que pas penser dans la mort ensemble penser ensemble ça dit la mort la vie éternelle donc la mort c'est vraiment une réalité où dans le l'amour azati là c'est là donc en passe on a séparation mais doit na eloko monsieur de ça on a monté soki kolanda Yesu nzambe apesa joli makasi nzambe akonsole motema na ye jésus christ azala mpenza na kati ya centre parce que na bible ezoloba na psaume 68 yo le père des orphelins et défenseur de Dieu nzambe azalaka défenseur na bango asoutenir bango. Merci pasteur Nza. Eza facile pour perdre 2 personnes à la fois. C'est facile. Mais osengaka nzambe alola akonsole bango. Eza facile te. Yaya. On attendait la télé, on a quand même bébé. Donc tu as consolé joli. Après on a besoin batikali na ina libota mokila. Eza kanza. Ça a capacité pour faire être cher. Surtout il y a pour faire 2 personnes à la fois. Nzambe alola ka bien. Dès que ça bon tu as consolé joli ça kanza. Donc la mort est naturelle. C'est pour tout le monde. Bana joli à Sénégal na ka o ya passion za nango opese mabani mpona komeka epe koportuge bapara mokili epreuve ane ke nga mama na biso atika bapara mokili babota biso mais les véritables parents mokonzi ya bapara nyonso eza yesu masiya atayela nini mokili atayelaka yesu masiya le véritable consolateur po nga na koya leo na ye lobi na olembo mutani ba consoler te zaka Yesu doit fixer car regard n'est pas Yesu nzambe penza pesa makasi c'est pas facile mais avec nzambe ça va pas facile ça c'est confiant en tout que Yesu masiya. Merci beaucoup maman Sylvie. Senga sanga lokotanga Yesu Yesu lokotanga Yesu Yesu lokotanga Yesu kotikanga ite lokotanga yo tombolanga Yesu tombolanga Yesu Yesu tombolanga yo
basambi basanzelele yeso yeso lesa mukatanga lesa mukatanga lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chiro chiro soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe aswanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela azazamba bosolo oyo naza koyemba yebezanga libela nzambe nazoyembela azazamba bosolo oyo naza koyemba yebezanga libela C'est la deux chèvres vraiment à la fois des noirs. Donc, être chèvre, on est balé par la montre. Donc, nous avons consolé, je dis, après ça, qui n'a pas de vrai, mon bali. Au Batika, nous avons des grands consolateurs. Nous sommes au Rokena de l'Obi, Maouin, courage, mais les vrais consolateurs, c'est juste. Ça nous a Kenya. Maman, de mon action, mon bali va faire mon Kenya pour. Bana batika linga masala grâce bana bakola akoko bakola bomoko bolingo zawa na pona kolisa ndiko na biso joli tozalaka na ye ko visa o pe tozalaka na ye pe asuna ya mwana présence de ça mais la moni bolingo ba comédien pour vraiment pour la photo ya kolela photo ya kolela c'est notre maman toi na chote foka to ya to asine ndiko na biso jodi walelo ya tikali donc photo ya moto ye tozana ndeko na biso te ya ye esengela toloba na ye et le reste nzambe na Saint-Esprit a joué rôle na bango mais déjà comme tout ça les marques de CG oxygène là ndeko na biso bila quand même habité so ko forcément le bombo mukie pour la discussion les na kati kuna mama to et muto amtalobi oya mona robe wa sepela kana mote ya na kati nzate CG alobi ozai kati na biso la reine pas biso ozai kati na biso de pas so ko tuni bangonde ba ozala mieux placé ya ko répondre kingai amote Gabriel ya wana commission Azaï déjà, la monnaie qui était. Ok, c'est bon. Tout le CG, moi, je pas dans la bichon. CG, en fait, ligne les guinan de Golayo Bijou avec. Depuis Bino Harmonie, ça va toujours, mais Lélo, en fait, moi, discussion, moi, c'est moi qui t'appelle matin. Voilà, non, il n'y a pas une discussion. C'est juste le concept. Bijou à Ndegolama Bijou. À l'objet qu'il y a seulement des comédiens qui moi, j'aime pas attendre un phrase ouana. Bateau Moussou Baolo, nous devons combattre Yango. J'aime pas être massé par artiste comédien. Donc, c'est ça. Il y a rien. Donc, on a besoin de ce qui il y a vitesse. C'est pas important. Donc, il n'y a rien d'autre. Donc, c'est ça, là. Depuis la semaine passée, il y a l'association Nabiso, AGPC. J'étais venu présenter ma condoléance dans la famille, dans Walelo. L'autre mois, tu as une mortuaire. L'autre mois, quand même, tu as déposé Jean de Fleur, délégation humaine à président Masson qui était là. Tu as déposé Jean de Fleur. Voilà, c'est qu'un modèle en moi. Merci aux artistes comédiens qui ont pensé mettre moi le bon approche. On a une histoire pour les macabre. On va dire que la famille va faire ça. Ils savent là où on va faire ça. Chaque activité va sa responsabilité de mon corps. C'est comme ça. Sur le site, on donne à la personne. Donc, c'est un peu ça. Donc, je profite pour remercier le général Doulou Tinyama. De remercier encore Brandon Dikando en France, Deborah Tuketa, la première semaine pour ma fille qui m'a présenté un mot. Merci également à l'artiste Nabella Delvi TV. Merci quand même. Merci à l'artiste comédien. Nabageste Moussali. Tout le monde. Merci beaucoup. De Omar Kabongo.
Mamata, Kuzula, tout le monde. C'est comme ça, c'est la famille. Voilà, c'est un peu ça. On aura une émission spéciale. Maintenant, nous avons annoncé, nous allons maintenant passer pour nous donner un avis sur Moko, d'abord à Tcheko, hospitalisé. Donc, nous allons hospitaliser. Donc, bientôt là, j'espère d'ici fin semaine, on va lancer la collecte à propos de Ronabiso qui est souffrant, qui est hospitalisé. J'étais là à l'hôpital, la Sololi, donc dès qu'à l'artiste a convenu la unité, la solidarité, dès que nous avons ça, on a une moitié de au moins la collecte est lancée, et puis il y aura quand même notamment la vie de trois années pour santé tout ça est vraiment pour la toute Tcheko mato donc je demande à mon l'ambassade ensemble il y a l'union sur la biso pour chaque pays à ici de Tcheko na monde là où il est Tcheko la coopération et de cœur avec toi les collègues sont de cœur avec toi j'étais là où vous êtes hospitalisé sur le bijou qui était petit kuna na route focale na pensé que j'ai rendu visite à Yeti on s'était parlé il y a cela 2 jours on lance déjà la collecte c'est comme une union on a fait à Bissau donc ça va aller rapidement voilà l'union fait la force l'unité renforce fait règne. Merci Sylvie. Là, c'est pour la bonne en taille. Donc lorsqu'elle est à côté de moi, on me le zappe mais il y a Nazali nakomi porte-parole ya Belvic Kandila Pato. Nali porte-parole ya Belvic Kandila Pato. Belvic Kandila loba asili kaka. Soka zoloba te omi pesa Valère. Neti ba biso basela so ba émission ba finga biso. Basela so ba focus. Cette fois-ci, il faut to ça ni tolo parce que ko vanda kimia to mo aleti ba yebi ba ka sande to yebo. Leti ba muchopo to lobela ba ngoto chaki ba vanda. Mais est-ce que dagi nini yona c'est oxygène? Mami la yala lote. Wato. Yoka il va tout dans la série. Et ça qui nini yona CG oxygène ndaka. Bolu kanino. Bolu kanyo. Bolu kamachi. Bolu kamachi. Bolu kakwa. Adam Masuma. Mama président. Na koma na yala Masuma. Madame yala. Boy Mambaya. Mina boy na yaba boy mi na koma na c'est fort Masuma. Voilà. Yala yala Mambaya. Viens tous ces pelés. Songa te. Notre maman. Maman Moukeza arrêté, maman. Je suis la maman présidente. soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi nde bisika nzambe aswanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelaka nzambe nazobindela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza kote nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambaka masa ye ayoki
sujet na ngai nzambe alonda ye nazalaka locataire apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga pesitila asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wamba fils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil nous obligés obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur qui on est ensemble na yesu elongo tozomana mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele Sala ngombe. Syndicat. Que Dieu vous bénisse. Samba pambo la bino. Alléluia. Mais yo soni CNN, yo soni CG ndenge donc lorsqu'elle est à côté de moi, on me le zap menya. Nazali nakomi porte-parole ya Belvic Kandila. Ah bon? Nali porte-parole ya Belvic Kandila. Belvic Kandila asilikaka. So nazoloba te omi pesa. Neti babiso basele so balingi bénédiction bafika biso. Basele so bafoko. Cette fois-ci, il faut to ça nous. Parce que ko vanda kimia, to mo aleti ba ebi ba ka sande to ko. Leti ba muchope to lobela ba woto check kit la. Mais est-ce que dagi nini yo na CG oxygène? Non, wato yoka il va tout dans la série et ça qui nini yona CG oxygène. Boluka nino, boluka news, boluka matière, boluka actua, bana kata kango actua, Madame Massoum, boluka actua, Madame Massoum, notre maman présidente. Na koma ngana pe Massoum Madame Yala, je suis la maman présidente. L'homme, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na yeko pesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa
ande ezali sika ba démon surtout basukaka moto moko nana ya ate azwa délivrance ka bikate nano esala te bango surtout babika avant pour tout boya bofukama bosenga Saint-Esprit ala kisabino soki papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV bokomona ba témoignage ya bato belé oyo babika déjà oyo basala na kumisi nzambe ya ozana na kumisi nzambe papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga na zolala te ezosala pasi tina mukongo moto ezobimanga kolia madesu pasi babilo musuko lia ngo très difficile depuis papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia nzambe ya papa Moïse asayelinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, nzamba pambola papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, au besoin contrat, au vieux Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yinio, Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, écoute, on a un prophète Moïse. Le prophète Moïse, Aza, homme de Dieu. Aza, homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza, vraiment, Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques. Ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé, ni en sort. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga et Koko yokate. Qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital à Minenen. Baibisanga et Koko yokate. Moi, je peux la opération pesate. En tout cas, la venditi de l'eau yoga kananga ite na lito nanga bouche. Moi, na yo comment na nani? Na yo ko lobi moi nanga comme moi nanga liboso comme nani? Marcel. Na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki zambe ya ngai. Oh na pusi ku téléphone musika prophète. My God. Nazozela bino nyonso tout dans moto. Puissante chez Docteur Cathy Munga. Comment on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, goutte, règles douloureuses, glaucome, vision floue, moutoupasie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Ande bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce. Oui, allô, madame, bonjour. Oui, madame, mais c'est quoi vous ratez? Et ça, quand on a bandal Siki, avenue Patou, numéro 325. Non, je sais quoi vous ratez, juste dans la pharmacie. Ah, au moins, la paix, nous avons tous les polos, l'essentiel. Et ça, vous mettez quoi pour ratez? Ah, vous avez. Merci beaucoup. Naipa na yo, Monsanto yo, Monisanga loboko na yo. Sango malamu babombaka yango te, ça fait longtemps tobomelaki bino sango malamu ya agence de voyage Safari Travel oyo ezomema ezosunga bandeko congolais na mboka Chypre. Oza na mwana na yo alingi atanga jeune congolais diaspora mema ndeko na yo na agence
Safari Travel, agence de voyage trop sérieuse. Frère Nabisson Benjamin ayeko pangusa pinzoli na miso ya bandeko na biso oyo ba eskrokaki mingi pona ko faire voyager bandeko na bango na mboka Chypre. Safari Travel ezali malamu pona bandeko balingi ko se migrer na mboka ya Chypre ya Union Européenne. Safari Travel ezali ko faciliter bandeko na biso pona visa étude na mboka Chypre. Safari Travel c'est trop sérieuse. Diaspora bonyoka maki mingi na ba dépense pour nous faire voyager banana bino pe bandeko na bino na mboka Chypre. Tala solution yangoyo avec Safari Travel. Soki bolingi bo contacter ye bo bengi na ba numéro oyo. Agence na biso ezali sérieuse makasi. Confiance na mwana mboka Benjamin ezali agence pour na biso et pour na bino ba congolais. Agence Safari Travel ezali sur place na mboka Chypre. Na mbongo mukie Pena ngonga mukie bandeko na biso baza na Chypre. Safari Travel pour nous et pour vous. Soki bolingi bo contacter biso na Kinshasa, bo benga biso na numéro oyo. Safari Travel to sepeli. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozo futela. Et puis, difficulté à foutre là-bas dans Minerval pour tout suite au bandaki. Tu peux ça qui avance, mais tu kalindambo. Nazo banga, kebana oyo, bakata classe, bakoma na soukate. C'est pour cela, Dieu m'a mis au cœur, na lancé message oyo na batunyoso, ya motema malamu, basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili, ndambo na juna rond-point ngaba, ndambo victoire, ndambo limité, et puis ndambo l'état pesengai. Pour na bande kolanga nyoso ba congolais, bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu, nandimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? naye na nziria wanaza na Sainte-Thérèse bapesi na adresse ya agence oyo ya fait oui allez retour oui okende besoin oui tika supposé la Sainte-Thérèse le ciel elle lui comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui, ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si Maniango. Exactement. Mais ça ici, il y a Kubunga. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Bango la rapide. Oh, 40 jours. Mais quand tu 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba beningai. Aza mundeli? Non. Yes, je vais service. Pour ce monde. Mais ma canicile bendele. Bonjour. Papa Sule, DiCaprio, Papa Sule, DiCaprio, Omonio. Eh, la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le maïle mo. Il y a Mundede. Attention ton ganayo. Moto ko le guaté. Ko so to ngalo mo bigba. Yango JB service et Zakaka na Kisasa. Teye. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamingite. Mokili mabimba. Ah, bilo. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais au moins la contenir ça dit 6 mois.
papa Sine yebisa na voisin oh basala bandeko na meki na poto place ya série ya kotia biloko eza epai ya José Baila cyber service eza kubeta bango toujours frappe finale frappe na retour t'inquiète ah Ba José